qui concerne la journée au Baïbana Kocha et comment la journée fériée pour honorer notre papa Simon Kimbangu parce qu'il fut vraiment un prophète de Dieu. Oh, à saler la solo. Mais il n'y a pas ces que pendant que Bacha Datiwana les apoto kanisaka. Tu es bana ko raisonner ndenge Bacha monument voire même ata à Lumumba. Je n'ai jamais entendu un jour que ces gens-là, prêcher, Simon Kimbangu aussi était Dieu. Azanzambe papa, nzambe so moli, mosoki nzambe mwana, tout ça, je ne sais pas là. Donc, natikala koyo kanselima wana te donc batangisa biso bon Simon Kimbangu azalaki nzambe. Libanda babandaki kokoma l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. C'est par là maintenant on a compris que kombo Yesu za ya kotombama Simon Kimbangu ndazoya nasuka azoya donc na ni nsima. C'est par là tant otozozo bansema pe na kati église wana ezaki na école wana pardon avant notre kota classe biso nyonso ti photo e bana koleka na kati enseignement pendant dans 12 heures. Il faut comme à 12 heures juste, nde bakoye bana pesa biso enseignement, exhortation, tala papa Simon Kimbangu, asela kinzambe, tala ba miracle ezaki boye, tala makambo sala maki na nkamba fune ezaki boye, loboko asala ki eloko besongo par la nde batei biso. Après avoir côté pour ezalaka chaque mercredi nde soto silisi, nde to kendo kota. To koti sko dans la kata basala classe. Tozalaki censé il faut mutino soyez banzembu ya kimbangise. Silo nzambi mukasila mukimwana kyame sela mege saluka ngunza nzambi musalile saluka nzambi mukeleka tusalile saluka nzambi mukeleka nzambi mwapazika fuluswa omola singi kuna donc yo boyinde ba personnaliser papa problème c'est que un d'abord il y a personnalisation et de deux ba komisa yepe nzambi. Ne place au siko tozo kanate na bandi ko kotana pe toyo kanate toyo kanate pourquoi bango ba comme ça nzambe parce que même azanza les a place au siko mabezo kota vous voyez que nzambe na kata bonzambe na ye atikala jamais ko linga akabola gloire na mutu. Bref, selon le livre de Ézéchiel chapitre 27, bazobeta histoire n'y a Satan. Mais attendre non, n'attendre te, nasa toujours na kata. Ya lobi ke si j'ai papa Simon Kimbangu nzambe to nzambe te wana kuna mukomsi que ça va par rapport ya ba prophétie yo to mona na mboka ya ngana kasi place ondenga na linga sona ya so donc vendre par rapport à question. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Nous avons le réel plaisir de présenter cette émission, de vous bénir à travers cette émission. Voilà pourquoi nous vous disons shalom et bienvenue chez nous, chez vous, Nazareth TV, avec la vôtre, la princesse Immaculée, la princesse de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur ces plateaux de table sainte avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Joël. Juste après cet élément, nous allons lui dire bonjour. Régie.
Mobile mungu kopi mabanza bezapi bo sepeli na élément wana oyo Régé Pesibino Calamité, votre album Mon cœur sur le marché. Donc que Dieu vous bénisse, restez vraiment branchés pour que bo pamba mana album oyo consommer ça le 8 octobre que vous avez déjà dans la plateforme nyonso oyo ya téléchargement. Sans plus tarder, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour la servante de l'Éternel. Bonne santé. Oui, santé bien Angola Nzambe. Munene kake. Ah, munene ka o ka munene selo ka mboka nde kende. Voilà. Ndengo lobi selo mboka kende yango pe source ya mission na biso pesa na bandeko ba kolanda yombo. Oui, en tout cas, na pesibino nyonso mbote balandi nyonso tu ya Les Nazariens TV place Bozwami dans tous les 5 continents. En tout cas, mbote na bino vraiment ba on nyonso bu mesana kolanda vraiment biso. Naebi kelelo bokoye banozala décider bokoye bana ko recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci babenga kamboka o ezali mboka ya Nzambe. OK. Eza mboka oyo Nzamba fandi awa. Balobi Congo ezali bisika wapi eza Israël Jérusalem. Basusu balobi ezali Congo ya Lumumba, ya Kasavubu, ya nani? Ya wewe bisu Congo nani? Lumumba Kasavubu Simon Kimbangu. Hein? Ya bato belé donc Congo na biso donc là tout le monde a rené na mingi mutu o vraiment azalaka na priorité à disons azalaka le premier na bato nyonso batanga ki Congo na bango ezalaka papa Simon Kimbangu. Donc Congo ya Kimbangu ndoko mona même ndeko boketu akoloba ke Congo ya Kimbangu. Voilà. Basakoli baloba papa Simon Kimbangu aloba pona mboka oyo yo poza mosali na Nzambe tango ozomona likambo ya Congo to komona même ata gouvernement et honoraki pa mémoire ya papa Simon Kimbangu bapesaki le 6 avril pour que ezala mukolo ba congolais bango nyonso bafandi na ndako baokanisa ndenge kufa na ye ndenge basambisaki ndenge aniokwamaki ndenge mpe bino bakristo biso bakristo torezonaka kufa mpe lisekwa ya Yesu ntango nyonso tokomela vino bon ntango nyonso mpe ezalaka tomelaka bakila na nzoto ya Yesu ntango nyonso mpe le 6 avril tovanda na ndako bato bayebaka ke awa eza affaire ya papa Simon Kimbangu ozala musulman catholique chrétien nani bouddhiste bato tout bavandaka na ndako ya mémoire papa Simon Kimbangu mais oyo tomona na Congo mpo na yo maloba papa Simon Kimbangu c'est beti to zela mususu. Merci beaucoup pour la question Tuningai. Nandenge déjà au PC moi ba détail dans ce qui concerne la journée au Baïba na Kocha et comment la journée moi férié pour honorer notre papa Simon Kimbangu parce qu'il fut vraiment un prophète de Dieu. Oh asale la président Nzambe na ndenga solo. Mais il y a pas ces que pendant que bacha datiwana eza poto kanisaka toyeba na ko raisonner ndenge bacha monument voire même ata ya Lumumba ba bonde bacha monument Lumumba ezala poto kanisa ba makambo nyonso to elekaki epa na Lumumba la statue ezala po eba na ko batu ba se souvenir na ba événement eleka voire même na Golgotha batu ba yebi que ici il y a quelque chose qui s'est passé
la mort ya Christ dans la croix, sur la croix et tout résurrection, histoire bat bayebi. Voir même attends la Bible soko zongi na mokanda Genèse, okokendo mona que nani Jacob ayeba na ko ériger ayeba na ko ériger statue moko o achaka yango pona mwasi na Rachel po batunyo surtout bakoya batalaka pe ba se souvenir kana ba événement o eleka la mort de la maman et la naissance de l'enfant. Donc c'est pour dire que c'est en tout cas c'est bien bayeba na ko cha date o bacha so le 6 avril je crois. Ezala ngo mabete za malamu bacha date. Ezala ngo date moko historique ya poto yeba makambo papa Simon Kimbangu asala kambie même kenga na vivant na époque na été mais histoire na ye wana etika la biso no tutu yebi de ba bete la biso lito asala abunda pona ba congolais pona vérité zala pona esclavagisme tout asala penza ba makambo ebele pe a participer beaucoup plus na makambo etali l'indépendance o tozala ngo lelo ye pe abunda poto zo indépendance o tozala ngo kambie même que tozo indépendance moko physique mais morale toza toujours colonisé mais du moins asala ka part na ye esengela ka sala yango soki lelo do tozo raisonner ye pe na o ya sala eza mabete eza nango pe lisumu te mais esengeli nini toyeba na kosi limité place esengeli to c'est limité que azalaki un prophète de Dieu le kola ba prophète nyonso tu baleka asalaki pe musala na ye na temps convenable esengelaki après chaque esengelaki a prêcher pe a prophétisaki pe o esengelaki a prophétiser mais tant tozo linga to lekisa ye to yebana ko franchir voire même ata ba limite o ye esengelaki asuka ne place mabe ezokota dans ce qu'on a yango to bandi un peu kokota ce qu'on a profondeur pona ndengo tuni esengeli to zela o mususu faya to déjà oye ayaki na babiloko nyonso alobaki nde yango tozo vivre za bon nde yango wana toko c'est question tuninga eza question moko etuna mado na Bible ba jif nde batunaka est-ce que le Messie est-ce que eza tala kutu Jean-Baptiste mutu a préparé chemin à Christ natinda tala kaka yem da préparer chemin prophétie pesa manga mwana nzamba zoya nyonso tu mais Jean-Baptiste a douté lokola yaki dans la kata boloko atiki ba serviteur boko tuna eza ye Jean-Baptiste za congolais te moi était za congolais to voilà ba Pierre quel niveau ya doute voilà doute nini voilà tuni boko tuna eza ye to kacho na vandia moye ya nazo tumba en tout cas non vraiment cette question m'a fait énormément du bien et tininga ba mona kota na ba réflexion biblique pour na ko kendo soulever sujet ya Jean-Baptiste donc ya moni question tininga est-ce que mususu sengela ya to eza ODG sayaki oui na bokolo ba ke na ba ekeke nyonso tout na ba époque nyonso nzambe ayebaka na ko susciter toujours ba envoyer to ba prophète wa yeba no tinga na chaque mboka. Ozomona à chaque temps ba problème komaka ba problème yaka nzambe pas préparaka ba onyo surtout ya bongisa selon souveraineté na nzambe c'est depuis l'éternité ayebi qu'à une époque boye na koyeba na tombo la prophète boye to mosa na nzambe boye face à la mission boye accomplir telle mission donc c'est ça la façon dont que Dieu agit yango ozomona que Bible ezoloba dans leurs angoisses Dieu envoya sa parole et sa parole le fit dire que la parole et Seigneur toujours est accompagner na mutu nde akoya ko exécuter la parole du Seigneur ate yango epana batu nde vie kota c'est ça nde délivrance yaka nde ozomona ke na chaque époque so tali na kata Israël nzamba banda ko susciter ba prophète na ba roi nyonso to ba banda donc ko se succéder o soka longwe nzambe abimisi mususu o soka longwe nzamba abimisi donc c'est comme ça que Dieu agit nde yango ozomona na époque wana nzamba abimisela biso Jean nani Simon Kimbangu ya sali musala ne lokola prophète na Nzambe apesa ba prophétie mususu ezala authentique ba prophétie mususu Simon Kimbangu alobeza ba prophétie moko oyo ebanda donc prédire aussi sur l'avenir ne eza ba biloko Simon Kimbangu aloba lelo tokoma ko se référer na yango quand bien même que nous sommes des chrétiens tozana biso ba kimbangiste te ndenge bande kona ba mikomisa bango bayeba don na ko s'accaparer don na kombo wana Simon Kimbangu ndieza ya bango batu mususu te tout ça wana to chango entre parenthèses eza ko concerné bon mais obiso to yebi la histoire que azalaki prophète ya batu nyonso azalaki prophète ya batu nyonso pe asala la kombo ya Yesu Masihi obiso tozote ya lelo
Par là maintenant, bisonyo suto lobake, ba biloko ebela loba, oui tozobika accomplissement pe ba miracle o nzamba sala. Et pas une papa wana na prophète wana za ba miracle moko authentique, pe ba prophète ebele nanu lelo nanu ti sikoyo, ata prophète moko komi na niveau wana. Vous comprenez? Ata prophète moko ta komi na niveau wana. Parce que papa Simon Kimbangu nzamba sala ba makambu ya makasi ya bandenge moko terrible. Mais eloko sko tozo déplorer ezani. Tango papa Simon Kimbangu asala ki musala silisa ki bato bazaki pemene, est-ce que ayebisa ba yenga Simon Kimbangu na nzambe? Selon la histoire, parce que moi j'ai étudié dans une école kimbangiste. Dans cette école-là que moi j'ai étudié, pendant que la Lexi Batana na 4 écoles, je n'ai jamais entendu un jour que ces gens-là, prêcher, Simon Kimbangu aussi était Dieu. Azanzambe papa, nzambe so moli, mosoki nzambe mwana tout ça, je ne sais pas là. Donc natikala koyo enseignement wana te donc batangisa biso bo Simon Kimbangu azaki nzambe. Libanda babandaki kokoma l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. C'est par là maintenant on a compris que ah kombo Yesu za ya kotombama Simon Kimbangu nda azoya nasuka azoya donc na nisima. C'est par là tant tozozo banseignement pe na kati église wana ezaki na école wana pardon avant notre kota classe biso nyonso ti photo e bana koleka na kati enseignement pendant dans 12 heures. Il faut comme à 12 heures juste, ndeba koyeba na pesa biso enseignement, exhortation, tala papa Simon Kimbangu, asayela kinzambe, tala ba miracle zaki boye, tala makambo sala maki na nkamba fune zaki boye, loboko asala ki eloko boye songo parla ndeba te biso. Après avoir côté apo ezalaka chaque mercredi nde soto silisi, nde to kendo kota. To koti sko dans la kata basala classe. To zaki censé il faut mutino soyez banzembu ya kimbangiste. Silo nzambi mukasila mukimwana kyame sela mege saluka ngunza nzambi musalele saluka nzambi mukeleka tusalele saluka nzambi mukeleka nzambi mwapazika fuluswa omola singi kuna yo boyinde ba personnaliser papa problème c'est que ça que un d'abord il y a personnalisation et de deux ba komisa yepe nzambi. Ne place siko tozo kanate na bandi ko tana pe toyo kanate toyo kanate pourquoi bango ba comme ça nzambe c'est parce que même azanza les a place siko mabezo kota vous voyez que nzambe na kata bonzambe na ye atikala jamais ko linga akabola gloire na mutu. Bref, selon le livre de Ézéchiel chapitre 27, bazobeta histoire nyos puis à Satan. Mais autant non, na traité, na ça toujours na lobby que si j'ai à papa Simon Kimbangu nzambe to nzambe te wana kuna mkomso que ça va par rapport ya ba prophétie yo to mona na mboka yango na kasi place ondenga na linga sona yaso donc vandela par rapport à question no soki lelo tozomona ke makambo papa Simon Kimbangu aloba lokola prophète ezokokisama te ezoyeba na kolata nzoto yango te po baloba soki 5e président il faut ya mboka nde faut bonga makambo ko changer il faut l'homme noir comme ndele tout ça aloba ba biloko ebele ba professeur PCB mais lelo siko tozobika le contraire ya oyo papa aloba lokola prophétie accomplissement za bongo te tozomona siko accomplissement d'une manière négative et non d'une manière positive. Parce qu'un prophète, à partir d'abord, il y a un message ou un message et s'accomplit. Celui-là était un vrai prophète, d'abord, il était que papa Simon Kimbangu mais par rapport à Makambo Aloba pour Namboka, parce que Abanda Kolité pour l'intérêt de la nation, pour la libération, pour l'indépendance et tout ça, c'est ça. Les combats qu'il avait bâtis. Donc c'était pour ça. Mais ce qu'on a dans le domaine de Mambota Limboka, le professeur a fait ça pour Mboka, les autres qui accomplissement exact, accomplissement négatif et non sur le plan positif. Pourquoi ce qu'on a négativité? Tozobika négativité yangwana malgré lobi sujet ya papa Simon Kimbangu nzambe tokoya kolobela yango na sima mais yango nde kaka partie déjà ya point otokomi et koyeba na ko glisser nga toujours na kota toujours na kata domaine wana na kokota na domaine wana ndengini parce que pendant que mutu apesi prophétie et outé pas na nzambe
et où tu es pas naïté, mais c'est Dieu qui a parlé. Tant on appelle si prophétie. Prophétie, on a dit le Seigneur, il va exécuter en bon tobo, examiner en haut, botique le en temps par rapport à appel ça qui est appelé Sabino Namboka, ne bino pe Seigneur, il va attacher na oya banaï ko sale le roi ensemble. Il y a un tout nié. Et l'eau ni nezo sala qui professeur pour passer le débat. Il y a un mot c'est l'eau que exacte pour bonnier kondimaye. Merci. Exacte pour bonnier. Oh là là. Tonga wasiki ekoma ka tonga moko na Congo. Et l'eau que ezo sala que prophétie à papa Simon Kimbangu e bana kokokisa mate et là tanzoto te. Et ça pourquoi? Toi qui est dans la Bible. Ngala ulubaga selon makomi. Tokotanga na mokanda ya Hébreu. Totangi na mokanda ya Hébreu chapitre 11 verset 13. Hébreu chapitre 11 verset 13. Maintenant sous bayebi version. Na atanga verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Et ça, la carte qu'on demandait, bah, on y a surtout bah kufa, bah kenda, sans pour autant bazwa, biloko balagagi bang. Mais ils les ont vus et salués de loin. Bango ba mona ki on me ba pesa on botte la musique. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi, ne ba mona ki biloko nyonso, baza ki bazwa ki promesse, nyonso tout ba pesa ki bango. Mais biloko wana ba simbi yango te sen eleki bango. Yango pe Bible zolo bana mokanda Jacques chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce qu'on a prophétie à papa Simon Kimbangu. Alobaki oui c'est bien, alobaki pour namboka. Mais eloko ni les a empêché que sa prophétie lelo et bana ko s'accomplir te d'abord la première des choses qualité ni le bazos vu la papa Simon Kimbangu d'après ça une prophétie. Qualité en Zambie. Qualité en Zambie, la première des choses. Ne place au second mabé et côté à moi. Par rapport à Makambo à Sala, ne bango ba komisaye Zambie. C'est ba komisaye te. Kasite non, ba komisaye parce que yé moko atikala to bimizam na oneke ngana za Zambie. Po soki to koya na Bible ba to ba lobi bien. Moïse atuna Zambie, so atuninga même Zambie mo aloba te na Zambie. Avec le blanc moi je suis. Oui, que Jésus a reconnu que Yemo Azanzam. A reconnu que Yemo Azanzam à partir de Makambo Thomas à Ebisaï. À Boya Mote. Jésus a reçu Thomas. Or que avant Jésus a koufa assez quoi. Abandana ko boya mutu ay bana pesa e kombo ya divinité que le Nzambe. Abando boya mo preuve na tuni ba pierre pour na bino na zanani. Oh fils à prophète, oh fils à David, a compliqué bango. Et Pierre a le fils de David, il a papande a révélé on dit à moi là, au lobby qu'il a fils de Dieu. Mais tant qu'on y soit toi vivant, à tikalate on dit mamuta pesaye kombo ya Nzambe. Mais tant qu'on koufi à sekui, tant qu'on Thomas tchetem, Thomas y ko kutane selon Jean chapitre 20, verset 28. Thomas atali asimbi, si Thomas yaka yom tobando chatemba simbi asimba meki tout ça, Thomas simbi tout ça. Atali Thomas a dit c'est mon Seigneur et mon Dieu. Abengi kole sunzamba abi kolo langa azanzamba. Jésus a fait ses réponses directement parce que tu errez ceux qui n'ont pas vu mais ont pris. Et c'est mon abao ba moninga te me bandiminga kena azanzamba. Est-ce qu'a confirmé Makambo? Non, a confirmé par rapport déjà il y a contexte wana na oko peso confirmation mususu. Philippe a tenu montre-nous les pères et cela nous suffit. Alobi c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu? Alors, Père, Père, Onini, Philippe, Abanas, non, rétribution, c'est Nzambi, Père à Père. C'est leur contexte. C'est leur contexte. Philippe, Abanas, qui retourne à Aïba, les vrais dias à la Nani. Yana lobi batang kuma Nzambi. Nzambi yemo atikala jamais ko bana batoué ngai Nzambi. Atikala jamais ko bana kasi. Alobaka à travers ba. Kozo ba pasi mo ba atikala jamais ko loba boye Nzambi. Mais Nzambi yemo. Même atana badana Eva bisa onte ndemo vandia na jardin de den ngai Nzambi. Nzambi azali ka Nzambi omikitisa. Ali ayepa ya Abraham. Ali atondi abima lokwa nana bino mso tokena tokena nani ko boma mais yemo Nzambi aye ko visiter bango. Matikala ne ko lobati.
même attaque loba te kende longa za likamte ba témoin bazé belé banani ba témoin bazé belé loba na yo loba no ngala peso ka nazo loba kasi nzambe mo nzambe atikala na ego loba bote nzambe abomba manika pa abomba makabati ayeba te aprende boya koyeba yango bato bavandi na mpasi mo mimbango baye ko comprendre après malgré yo lobi ka loba ete mais toyebi te na bato po epasa na bayekoli ezali na 12 bayekoli na ye pe aprende bato baye comprendre batali bacalcule batali babible baparametre babi te bamiracle baklasse yango parti par parti babi moto oyo simo mimbango ya nzambe siko makambo nde sikoyo oyo totuna ozoseka ndenge nga na bano makambo nde ezaleli batali par rapport merci par rapport so nga na otuna bakimangiste balobi na biso boye papa simo mimbango avai na nkambo na oyo wana oyo kuna deya liboso deya nzambe bon totie deja nzambe mais oyo sikoyo avai na nkamba na oyo wana ezaka motu moko sikoyo nzambe nga na oto question nzambe afandeli biso na kongo bino basala nzambe bokendaka mpe kuna mais ndenge ni situation ya kongo biso basala nzambe te loba musala na nzambe moko te bakenda na biso nga nakenda nkamba nakuta bafoto na bango nyonso bafoto na bango nakuta bango ngai tabete nga lisolo te nakenda nkamba nakuti bafoto na bango kuna misuku tukoloba te bayembi bapase butu bakenda me balinde koloba te voilà nga mpe nakendaki yo pe kenda se yo pe photo tikala etikala kuna ba video na kola kisa eza nakendaki po eza ba monument na biso eza ana Congo na boyi na kende Israël na sikoyo bandina na oya ao oya biso moko made in Congo voilà nzamba made in Congo na otuna ndeme ndenge ni te nzamba made in Congo te nzamba za ya batu nyonso na otuna sikoyo ndenge ni situation ya ba prophétie est-ce que zaka ye moko papa simo mbango avandi awa ye wana kawa zaki na 1900 na 1900 toto c'est amsusu merci beaucoup pour la question na Congo merci beaucoup pour la question batunyo surtout oyo bakoyeba na ko s'attacher na message au papa Simon Kimbango apesaki pour baloba ke profession apesaki esengeli to bika accomplissement na yango oui là sur le plan prophétique to rogolo baloko la prophète alobaki wana to boya ngote mais soki to komi ko zoinde na qualité oyo bato bazozela ke lelo prophétie kokisama so lelo prophétie ekokisami elati nzoto na kata mboka alors bakimbangise bakoloba nini bomoni makambo nzambe alobaka ke lelo eloko boye ekosala maboye boye bomoni ke papa Simon Mbango azaki nzamba solo tala lelo accomplissement ya makambo alobaki yango elati nzoto. C'est la raison pour laquelle na otopesa verset ya mokanda Hébreux chapitre 11 verset 13 eza par la foi batu ba mona loko mais batu ba simba ngote pourquoi batu ba mona biloko wana mais ba simba te mais nzambe alaka yibango c'est que il faut ta la vie batu wana bien c'est que batu wana ba kotisaki ba fait étrangère mususu koti na kati nde yango esali ke nzambe ayeba na ko stopper pour asali la batu wana so tali batu ebele na kati ya Bible o nzamba pesa bango ba promesse wana ekokisama te soki okeda okotala okomona ke bato wana bayeba na ko trébucher quelque part bayeba na kozwa honneur moko boya nzambe bapesa ngo pa bato mususu nde nzamba sa nini ayeba na pesa bango passe na okopesa exemple moko selon le livre de Juges chapitre 6 verset 1 la Bible dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Bana donc ba papa wana bazaki liboso basali makambo esepelisa nzambe te nini esepelisa nzambe te nzambe apesa bango ba commandement ke bokoki ko se prosterner devant nzambe moko te to ekeko moko te parce que moi je suis un Dieu jaloux naebaka na kopini bana na première génération ti na quatrième mais les enfants d'Israël à cause ya ko yeba na kozanga kozela toko yeba na kozanga kozela l'accomplissement ya prophétie ya makambo nzambe baké directement baké na bako guma mela banzamba bala. Alors quelle a été la suite? Nzamba yo ki kanda lo biloko la bino bo sali bongo boké ko se prosterner devant banzambe ya bikeko pona l'acclamation que na nzamba kanda a frappé bango a tie bango entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Le Seigneur lui-même les a livrés.
C'est de la même façon qu'aujourd'hui, maintenant, Batouebele, Bazoé, va toujours se confier par rapport à la prophétie de Papa Simon Kimbango, les Bassoukana, le prophète, mais comme c'est à niveau en Zambie. Si vous avez place en Zambie, Akabula gloire na été so lelo et kokisami badbabi, au moins Zamba lobaki, Zambé Simon Kimbango lobaki, or que Simon Kimbango c'était un prophète. Un prophète comme tous les prophètes ne sont pas les cas. Ba Eli ba leka ba sala ba makambo ebele bele mais ba Eli ba lobate baza ba nzambe. Mais on croit qu'il y a incarnation. Incarnation oui na croya na parce que Eli azonga bikota Jean-Baptiste c'est vrai papa Simon Kimbango akufa yo azana kamba. Oh wana soki papa Simon Kimbango akufa azana kamba. Siko eza quelle sorte ya papa Simon Kimbango. Oyo wana azalaka asala ba makambo ya makasi koleka. Bo azala leo nyonsa. Hassan. Oh, mais chose Congo. Azo prêcher bisoni. Mais nion ces les kala Congo et venir en camp. Est-ce que lorsqu'on parle de l'incarnation, parce que tant que tu as l'incarnation, c'est que Sengeli Moutouana a une empreinte ya Owana Zalaki. Des fois, on empreinte ya est-ce que papa ou Azan Ango? On a tout bilo ni zomonaki. Azan insuffisance ya babilo rebelle place wana ba comme ça en Jérusalem. Est-ce que wana Jérusalem terrestre ya wana? Insuffisance ya bilo nini? Netini oyo blasphème non? Et na lobby. Yo lobby qui a koyi kozala papa Simon Kimbango 1900. Oh wana dit. Oui. En 1951. Alors, empreinte wana Azan empreinte. Azan a démontré yo ba empreinte. Azan ba empreinte wana te po papa Simon Kimbango ya ba 1900 ateya pona Yesu. Même pas teya Yesu. Ateya Yesu te. Yo ozo teya Yesu mais en même temps oza ko se contredit. Oza komi benga la divinité. La divinité c'est quoi bonzambe non? Tant on dit comme donc sa divinité batino so ba ya pembene bazo fukama. Natala babilo wana surtout dans la ligne radio na bazo pera tel so ki babilo na bango. Natala ngo sa divinité ngamo na mona mutazo ya pembene na ye azo fukama o sa divinité nzambe azo fukamela ye. Bible lobi maudit soit celui qui se confie à l'homme. Azamut. Tant que vous dans la place sur le roi de Nzambe, sa divinité dans Nzambe, le Saint-Esprit, c'est lui, automatiquement vous blasphémez contre la parole, contre Dieu. 100% motu, 100% Dieu était 100% motu, 100% homme, mais ce que tu as là, source n'est ayaginde. Ah, kasi yo ndem to tu nanga ko Yesu ayaki ndengeni. Yesu ayaki na forme oyo batu ba botamate. Papa wana bozo benga za kuna aya na forme ya mwasi na mubali. Si papa bota mais habillé pas bota bana. Siko yesa mona nino Yesu abota. Muto azan Nzambe, est-ce que akoki ko ya osala mambo ya osala? A créer nini? Asala déjà nini? Na mukilo elo ni yesala. O penza ke oui, to reconnaître vraiment que azan Nzambe. Na ebi Nzambe mo wa bima na kingasani. Na kingasana suka kuna o azala na 6e continent so pe 6e continent sur la terre. Donc ye asala 6e continent na. Aza komi benga Nzambe taba baba place angwana batuka ba kovo ba mandefu bele balata ba nzambala. Nazo biso jour musu nazo leka lo wa ngana za mwana changu. Nazo leka jour musu ka pene église na ye. Na simba mo banzete église ana bo simba banzete ote. Je place Nzamba za la so simba nzeto o za frappé par la malédiction. Place ana pe ba sera on peut te yebi nazo pe Nzambe bien te na bien na bangi na bien. Ba simba te malédiction. Nazo biso soki papa na bimi azado na ba erne abimaka Nzambe soki abimi batu nyonso tu ba ange ba ye Ozana alléluia ka banzembo ka to yemba na église bazo yembele Ozana alléluia milimo pesimi ba abandi pe opesa prophétie ngai na viva yango bandeko pe musu batala ngo pe na nino chaîne nini antenne A bandeko bele pe ba yebi yango azo ke ne peut pas saper battre baptême. Alobi atindi Yesu akokite. Atindi Jean nano Simon Kimbango akokite ye moko Nzamba ye. Aza Nzambe kuna avanda kuna. Akomi mukolo koko mandefu tala yo na bota pe bana. Nzambe. Vous voyez maintenant eza sur place au batu bazo kota dans la kati ya blasphème. Est-ce que tant déjà bokomi donc blasphémer déjà na kombo Nzambe par rapport à mutu motel bozo tombola ndire lié azalande Nzambe tout ça comment la Nzambe katika babilo mwa sala ngo ezala Congo nengo lobi ke papa Simon na kamba azana ba prenti ya papa Simon na 1951 azanga mo ebeli azanga pona azanga te
eloko nini olingi asala na Congo étant pas bon yo kazala mwana libosa papa na yo aza pe mwana aza papa je lui dois beaucoup. Voilà, oui aza papa na qualité na ya papa na qualité na ya sa divinité ndenge bato bandimaka ye aza sa divinité pour na basusu ata yo ndima te ma qualité de l'homme de Dieu oyo ko ndima ki c'est un homme de Dieu parce que tout Kimbangi c'est que je rencontre que j'ai eu grâce à rencontrer il respecte même le pasteur babi eza ndenge batei bango yo pe lokwa mosena na Nzambe zoya ta qualité ya homme de Dieu sa divinité pour na bato bandima ki aza Nzambe yo na qualité papa na eloko nyo ko senga ye na pour na bato bandima aza Nzambe o esengela sala pour na Congo. Bon, en tout cas pour na senga ye pour na bato bandima ki aza Nzambe c'est très difficile parce que moi je ne suis pas en tout cas place ana naza atane eloko senga te parce que aza mutu loko langa na yo abotami na nzela papa na mama ndenge pe nga pe dans nazali azana ba insuffisance ya ba makambo ebele ongana koki jamais kokende ko affirmer musalo ye azosala lokola Nzambe pona bao tu bandimi bao nyonso bandimelaka ye baza sous la malédiction baza sous la perdition baza sous l'égarement pe même ata so ye soye lelo bakoyeba na kota enfer bakoyeba na kokende enfer parce que azwa place Nzambe akota eza ndenge Bible ezoloba mokanda 2 Thessaloniciens chapitre 2 ke bokomona tina ngonga wana Batu mutu akoyeba na ko se proclamer lui-même Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et ça ce que le logo ya sala. A se proclamer Nzambe tina kata temple yemo amibenga Nzambe. Siko muta bongo azo blasphémer, c'est un antichrist. Oui. Antichrist non? Oui, malédiction. Malédiction atane esika moko te malédiction nozo soki na wangani maloba o soki parole nazo te ya Christ. Ngalobi don na renier yango to na koti nzela kisi automatiquement je serai maudit. Mais pour na bateau nyon surtout bazoye banako bebisa malobo so na ye lokola sentinelle pour na loba vérité pour na bana hôtel sanzela je ne suis pas sous la malédiction je suis sous la bénédiction de Dieu. Oui que bateau nyon surtout baboya bateau so okufi nzela zakaka moko okuta papa wana papa wapi nazo papa to papa simonga wana ite wana bango na banzela na binzela zaka moko lekana te nga nzela ka moko ya Yesu lelo olobi mabe soki lobi oke kutani bakangeli na okutana na ye te pe makambo etali babi clé ya séjour ya mort esimba me pa na nani epa na nkolo Yesu Masihi totanga yango na mokanda ya Apocalypse abi c'est lui qui détient la clé ya séjour ya mort yende muto détenu prévané a esi batutu na okufa 3 jours na osekwa akufi paseku vous comprenez mais ye kuna azata ne lokote pe makambo etali kufa batu tout ça séjour de mort il n'a aucune connaissance dans ce qui concerne ces domaines là et pe ça menga Nzambe pour na changement ya mboka pour moi azape atane eloko te pe pour na changement ya mboka ce n'est que Dieu nde aza na capacité ya ko susciter ba oye aligno bazo sala na ndenga bosolo pour mboka ya sauver ce n'est pas lui aza même atane eloko mote soki alingi asalela pour na makambo ya mboka eza malamu makambo pe bato no bandimela seke a renoncer na babiloko nyonso na tout alongwa ke ye azalaka Nzambe na don na kata ba blasphème d'ailleurs écoute ba blasphème contre le Saint-Esprit bon eza ba biloko mo Bible écoute le eza nango pardonnable te poso aujourd'hui déjà place en Nzambe déjà en tout cas lisu mwana eza lisu moko très compliqué na lobi mingi kasi na lobi malamu po na ba nyonso oyo ko memelo pe mabe ete ekotira memela mabe te lobaka Yesu nga na sambela akufa se quoi te e memela mabe te ata problème moko te po Nzambe nga na salelaka oyo biso nyonso tondimela o papa Simon Kimbangu asalela ye Nzambe wana aza na capacité ya sala nyonso sauf ye mais nde o bango bazokomisa papa Simon Kimbangu Nzambe o ye moko kuna aza sa divinité bango nde baza sous la malédiction pe so Yesu ye lelo bokota lola te. En tout cas là c'est un message o nazo peste pa na bino bandeko nyonso tu bosambela kuna bondimelaka papa wana ke aza Nzambe boza frappé na kati ya malédiction pe bo blasphémer contre Nzambe automatiquement bo eba na hérité royaume de Sete bokonza likolo eza fermé pour na bino parce que toza sauvé ka na kombo moko ya nkolo Yesu Masihi c'est fini celui qui croit mais c'est lobi pe mingi mabe te munoko basala ngopo eloba mais sengeli ete munoko eloba pe makambo ezo pe sa vie parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits. Moi je communique la vie que moi je suis en train de communiquer c'est pour appeler les gens
baye bana kondimela nde le seul Seigneur et Sauveur c'est Jésus-Christ et non Papa Simon Kimbangu. Point bas. Merci beaucoup. Est-ce que, regarde, il y a peuple congolais dans la situation de ça. Va continuer toujours à croire dans la prophétie Papa Simon Kimbangu à Lubaka. To va croire dans la prophétie au bino bopé sa siko. Pour la prophétie à siko et ma différemment au Papa Simon Kimbangu. So ba peuple va croire dans oya kala to oya sika. Bon, la prophétie et ses succès d'accord. Prophétie, Nzambe aza le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais problème est que ceux qui ont moni lisakolimo repesami ezoko kisamate, c'est que ezana eloko moko oyo batu wana basali eza ko empêcher Nzamba kokisa yango. Yango na Bible pe lobi na mokanda Jérémie chapitre 17 verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc, aux hommes qui Nzamba koki kolobele loko, ton Nzamba koko pe sa prophétie. Mais si on respecter la ligne prophétique, ton a temps prophétique, ton a ndenge sengel bozala. Ata, au monika ba témoin bazo abakuku bazo lobani. C'est la prophétie de l'Éternel. So ekokisamite zela on ka wana garder ka esika na yo. Yango o mona différence eza ba tebele lelo ba garder place na bango te. Nzambe alobaki papa Simon à travers papa Simon Kimbangu et sengelaki toyeba na kozela temps. Totika papa Simon Kimbangu logo la prophète, totika pe Nzambe azala Nzambe, pe tolinga tobika accomplissement ya bilo musu mais tant to komisa papa Simon Kimbangu Nzambe, c'est que tolongo na poste automatiquement Nzambe pas kokisa ngote. Merci Tokomo qui t'a la souka émission na biso. Ceux qui t'ont la battu le ministre de la justice, Constant Moutamba. Est-ce que tu vois que vraiment Azali bateau l'esprit à papa Simon Kimbangu s'incarner na bango? Ah. Na ndenge ça les nas ka opé c'est quoi? Ba politique ya lelo bon na ndenge ça les lycéens dedans nazomona bon. Nazomona azosala musala na ye moi bien par rapport ya ba ministre o mususu baleka mais ye na omona azokene moi bien mais ezala bien moko et continuer tina suka ezala te lo moko ezali na rapport na ba benga ngo spéculation ezala te ka juste ba spéculation ezala juste te ba base pe mais ezala pena musalo aye osala pour sauver pour l'intérêt de la nation et ezala une très bonne chose d'ailleurs. Ceux qui ont continué bon penza na deux PC penza mutoko soit a continuer. Oza mosana Nzambe est-ce que so vanda jour mon Nzamba lobela ko na Congo plusieurs fois. Comme quoi? Bon, ba mususu moyeta mususu na banda ko détailler wana peut-être na ba prochaines émissions ndeto ko ya banda lobela dans ce qui concerne ba prophétie ba message o Nzamba pesa avoir même ata pour na ba konza mboka. Eza ba message belé Nzamba loba na epaka Kabila epala ngai ezala o aye. Donc, biloko belé tout ça, ça toute une émission. Vous comprenez? Oui, tu as le bilan, on a l'émission pour notre tali, ça va biloko pe belé. Oui, c'est pas grave, on a même à ta prochainement. Merci, nous sommes arrivés à la fin du Lobanayo Yasuka. Du Lobalanga Yasuka Zake, na Zoebi Salabande Konyo Subozola Ndanga, vie Ezaka et pas dans Kole Soumassia. Bondi Melaye Soumassia, pe beaucoup à la sauver. Et le royaume des cieux et puis bon faut maman pour na bino bo tika ba distraction oh Nzambe tel abini boy d'ailleurs écoute coller sur le bara déjà que dans les derniers temps les faux Christ bagozala ba faux Christ bagobima pe bagoya ko prêcher bato si il est possible même les élis seront séduits ce qui est gozala possible ata ba éli pe bazala séduit donc c'est pour dire que bobima na kati ba distraction Bondi mela Yesu yenda za Seigneur et Sauveur la vie la vérité les chemins c'est lui eza suna kombo mususu te yo muto bandondi mela papa Simon Kimbangu lokola Nzambe bien aimé dans les Seigneur peut-être tu étais dans l'ignorance mais à travers cette émission et à travers ces messages qu'on a lancé par Nayo ça c'est le moment il y a se repentir il y a koya et pas Nzambe et le Seigneur a koya na yamba pe pourquoi banako hériter royaume de Dieu en respectant patientes écritures na ba conditions surtout Nzamba tiela batonyo suba ndimela kai vraiment c'est ça un peu le message de la fin et puis so bozana posa ya ko benganga to ko sololanga to pe na sunga yo voir même atana message on a topé ça au benginga na plus 243 80 86 66 327 plus 243 80 86 66 327 c'est ça mon numéro appel WhatsApp normal je suis joignable que le Seigneur vous bénisse vous serez Koutani na prochain numéro merci ciao ciao Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandela